Alors, et là on a osenga na maman tsala mona maman continue musique non ndongo yembaka. Continue musique. Soki lwa mabimela kio. Lwambo akufa. Lwambo kozonga sute asa kufa. Kozo argument na sima lwambo te mama yembaka nzembo yo yemba so kasio yeli kende. So pe prison yeli kende. Ko tia lwambo abatu te po awoya te. Ndelo na conseil. Atno to comment be ça procurer. Alobi boye mama okendaka bazwaka yo. Omona ndengo lembaka ba kisi tout ça. Mama na lingako. Na ba boye bilo no nyonso na lela yo. Na sima no me na lingite ajo comme nango. On est trouvé na prison. Po Fati beto a sakala te. Ba magistrat lelo ba sakala souté. Awa na lobi awa. O de se ba bena bi lobi bo répliquer nga mais na pesi au conseil. Bon, alors tu vas nous donner ndote mutu na sako lotat. Mais mort à cause en contact na mutu na bo moïté. D'abord c'est l'esprit des morts na maman Tialamon. Voilà. Na informé déjà bibliquement quand tu parles avec des morts, c'est un péché et puis c'est non seulement un péché, c'est aussi un esprit de mort qui est déclaré dans ta vie. C'est-à-dire il y a un esprit de mort. Parce que bibliquement mutu a koufi a kolobela mutu za bo moïté. C'est ça. Et puis, Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre. Il peut parler par des rêves, oui. Mais raisonner l'action déjà aux esprits des morts, esprit à destruction méchante. C'est-à-dire que Yomonde aux en diable a détruit. Ça, c'est l'interprétation biblique. D'abord, il y a qu'on compte en contact avec la mort. Et puis, l'homme a un exemple bien été. Pour l'homme a ticate l'homme pour la mogate. À part un d'accord limité, n'a pas bien privé, n'a pas poteau partout. Aucun musicien de Longoma, Luambo, Tilelo, aucun musicien n'a laissé une histoire nationale. Parce que ma voiture, on a bango, on a bassi, on a bango, l'ambiance na bango. Et s'il y a pétage, c'est fini. Mais les restes, non. Alors, Moutou a sali rien. Aoya koye biso message nini. Ok. Pour exemple, il y a Moutou. Agi muta ba grand pétage ya ba polémique na ndenga jeté. Vraiment. Na bide zo ko ba. Balzembol. Ceux qui na ngonga ba supporter ba liya ba ganga. Balzembol lwa moyemba évaluer ba prison ebele. Oh. Mama tela mona bakanga ki mo nzembo abandaki wa. Peme bandaki. Ingratitude. Pena mama beli. Pema bakise ko moya. Omoni ba tutunde bazalaka. Soki akomi na parquet, akomi na prison maladie bandi. Na maladie, bon me à l'hôpital, awa baza bien. Awa lotindo to abeli. Maman na conseiller. Maman pardon. Yemba na yo, yemba pona este, yemba pona injustice, yemba pona biloko yo. Mindele ne ba onyo kola biso, yemba biloko ya ba combattant. Yemba ba biloko yo ko yemba. Tout ça ba marche pona mboka. Ba marche ezo telemela ba agresseur ya Congo. Voilà. Nous souffrons pas parce que le Congolais est mauvais, nous souffrons parce qu'on est riche. Richesse qu'on a ba dominer biso ango po bali ango. Tout ça, tout te ba Congolais ba telema ba prendre conscience en mboka. Koya koye mano ma gouvernement te. Maman ozana ba kisi na stock. Maman na ngai. État de droit et puis si mutu penzela te asala n'importe quoi. OK. État de droit est indi au pays, place liberté ne suki moninga pe asuki. OK. Abandi. Donc, ce que moninga na loba na koma otanga ba koma ba fantomas ba nini ezali pona ko éviter ba problème. Mais na tiki na ngai. Olingi na tiki wa kozemisa azemisa na yo akosala osala mais nzambe emo asokipe na yo. Ndekete nde asuka. Mama. Ndekete na suki. Ndekete ke la suki si. O ya tsaki zemi na muto aya ina epo akene voyage na poto. Allez, atini moi c'est na poto ya komi moi si wana abotise ma passe. Ata moko te papa 2. Ah, na lo balanga te pardon na uti parquet. Mais là on a koyebisa yo que bo salo bolingi. Oya linga sala mabe asala. Oya nga sa bolamu asali. Nga na sukoli maboko. Obola poste Pilate na sina sakolaki na sina lobaki. To se comporter bien biso basali. Ba yaya na baleki to yokana. Baleki pe balandisi mato sala nzambe ya solo. Totika masumu, totika kindumba, totika lotoko, totika makiona, totika mabi.
passé na ça bateau et dingo penka mana photo zo moins 2-3 ans lisusu pourtant on pia au betaye a o loba elo ni akeda o sala kuda o mona natiki ye kaka bo mpeza nga raison un jour et dingo yo to bo mpeza nga raison o ya o ba benga giye pour sa publicité oui pondo yebi donc na ebi ya dit na ndimi convention n'était mais au moins sali un paquet déjà là qui manque Amélie quand même Maïwana, Lali quand même, Alélie, Kamba. Ce qui a Alélie a solo gloire à Dieu. Ce pas Alélie, c'est le man immodia, gloire à Dieu. Mais n'a pas dit que Alélie n'a pas pour monter. Mais au moins ça l'y est pas. Alors botika Kofi pas kende. Kofi n'a confessé, papa. Di kamote, apé mutu. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour confesser, il y a un temps pour plaider. Mutu nyo so ana esika ya ko dégager biloko na ye. OK. Ayebi puissance o ya ke ko luka na Kamba. Na niveau à Kofi à on église de réveil était pour église de réveil de Sevaï. Yango pe na nina tout. Ah ouais là ta mutu ba danser na ye ba tunaye ba passer ba récupérer donc Kofi pe na Kanda. Odo mona église de réveil ngande mutu na ye mais moi c'est Kofi était pour toi pire ba master toi na biloko ebele. Yango na kini. Na préféré ya sala à côté musu. Donc akeko sala biloko na Kamba botika ye aza libre maintenant il peut dégager tout. Et puis na yebisa bino soki ba to ebele ba changer en 2000 nani atomola musapi abeta libanga na Kofi ka sala ekobote na ba passer na ministère chrétien na ministère profane na ba pasteur pe oh na ba prophète na lobia wana oloba nani asumuka te ah maman tout ça bato mukili toi man on a commis des erreurs bonga na musantu na commettre peu d'erreurs ah bon si Kofi peut commettre une erreur c'est vrai à ça libérer mais il y a beaucoup d'erreurs dans le public congolais ah mutali bosote zo libanga bamba et totala zo libanga na ekoma tout le monde va mitakala wate ah ebele na ba musicien na ba pasteur tout monde mais le problème c'est la repentance tala mutu lokola héritier ayema nzembo désolé pour asenga ba maman pardon oya yo osenga ah beaucoup Kofi courage tu es parti, je ne sais pas ce qu'il est parti faire là-bas en Kama, mais au moins, si c'est la repentance sincère, gloire à Dieu. Si tu as besoin de la prière, gloire à Dieu. Moi, je suis ton ami, je te soutiens. Je suis aussi ton pasteur. Moi, je suis avec toi, je t'aime comme tu es, tel que tu es, mais au moins, tu as fait un pas. Tu es au fond, la pamba, tika. Break de break, bagangi. Bah supporter Mathieu. Break de break. Merci beaucoup. Prophète de l'île. Fidèle sur entonnante, on appelle si bonsoir, na baïba kulanda biso na pourquoi pe bonjour na baïba kulanda biso na moi ça dépend ya air au koza biso ba obalingaka la femme qui change la figure du monde toujours na chaîne number 1 chaîne éducative chaîne numéro 1 chaîne oyo éducaka mas na bike bo s'abonner bo continuer ko s'abonner bo koza la décité chaîne oyo et sopela kabino ba source ya information ya solo balobi awa toza en plan de mission invité na biso mokolelo bengam na kombo ya prophète Denis Lesi Oyo azo la fierté ya ba serviteur de Dieu awa na République démocratique du Congo le loto ko beta mama solo ya mkina na ba actualité oyo ezoleka awa na République démocratique du Congo na pesi ba merci na ngai pe ba salutation na ngai et pa ya évangéliste John Israël Makese onga bengaka ministre de défense na kata gouvernement ya lola mosala nzambe ya solo pourquoi pas na pesa merci na pasteur Midju Mbenga ma depuis Luanda babi papa o banda masolo na nganga mwana ngayo yo et encore merci na un bon couple couple Papi Mendez Londo motema ya mama pasteur Matondo Nzeka mama moko bien mama oyo atambolaka kati na bonzambe balobi mama na kati ndako soki ayebi nzambe eza esengo mingi mama pasteur Matondo Zeka motema ya papa Papi Mendez Londo papa sola bien papa social poche nzambe oyo ekaukakate et encore merci na un bon couple mususu le seul qui me reste Mao de Mandri motema ya mama Julia Masia babi mama Julia Masia mikolo yo kodi
ezopesa mapamba pamba donc na limbiko pourquoi pas pesa merci na yemo ko maman de maman sociale Tantine Gabi qui conquit la Reine France. OK, merci beaucoup Mbote prophète. Mbote. Boni. Ça va. On a bastema hein. Ah, to mesana tina yope na ngai bituko yo to nga ngai yope. Wa makasi. Kolo na onko gote biloko apote. Bien apote ngeza po yo le ba ngata yo moko. Oyo ko tsanga nkina mibi pam. OK. Boni musanzambi. To bunda. To zana activité monene le 7 na Selembao na base nanga ya Selembao. Je pas passer apôtre Kende to kangi 20 ou 30 églises, toi, ma gouverneur de la ville, toi, bon de la Ponaé, toi, encouragé, na Moussala, Mounen, na Zousala, presse aux Alawana, Batutuba aux Alawana, toi, aux Alawana, ensemble, pour prier pour Naé. Après, Arche Saint-Dose, et la bête d'Achura, comme à Lobby, Sokaye, Aoya, Azan, congé, à Kenya, congé à des semaines en paiement. À Paris, Sokaye, Lobby, Sokaye, tout, la dimanche, Moussana, Tamsa, aux Arche. Tout ça, me la Ponaé. Eh, tu as bête d'Achura, dans la Arche. Ouais. Qu'est-ce que tu as Ah, naoliate na obenga epo aza mécène ya mboka et puis aza un grand partenaire. Abela choliate. Te, olia nde ni ese loka liboso za kolia to pe ko soutenir mutu. Alingi nga mingi nga pe na lingi parce que biloko azo sala les autres sepelisanga. Donc ezana batu 4 na on se prend bango, maman Denise. A transformé bato maki ba comme millionnaire. Millionnaire oui. Bato ba beda sou moi na bimina infirmité à opérer. Moi na zoli l'examen d'état PC mbongo, APC ndaku, APC université, APC musala. Université. Petit on peut aboyer na Nicolas dans un hôtel. Ah bon? Argent de poche $1000 par semaine. Si on comme on a dit oui, si a aussi sa classe, ça peut doubler, va foutre les pays Minerva la doubler. Donc APC 12 années. Donc on était à 6 ans. Oui. N'enga ça les stations 7 ans a doublé ba ne soka doublé a doublé te mbongo ekei a ça potaki tu go aputo opérer moi na mbongo belé baba ke des photos ba 30 000 na maman na PC fonds de démarrage lui c'est guida ça c'est un ange Gabriel il y a ba les têtes il y a combien ange Gabriel et puis les têtes à ange blanc una kaisa kinde ozoi abedashu a pesé un salaire ba député ndena bona opposé candidature na opposé candidature on a posé pour ndekolanga comme mutaseni akomi numéro 2 ya seni bona sani na opposé oui na otia mwana nanga Jonathan comme député nga na longwe nanga na zongi nanga na ba prière pour nga konga politique té mais il y a pesé un salaire ba député na JPP ba député oh wapo eza nzela ezoya o comment sur le laisse ouais le laine de temps nazalaka déjà encouragé de bandakala nzamba futinga afuti l'été t'as pas payé un salaire l'été t'as payé baxer sur il me t'a bandé salaire après après té ezaki l'été ta et tu es na gentini tu es na t'es gentini azali le meilleur des gouverneurs pour y aza sa compte. OK il y a ko benga na okende lelo boye na kenanga to sololika boye osengi epete au mona asilisi au semaine na koma nanga ko kende na ko peso mbot na leyina na ko peso mais lui il est naturel ngana to banda lelo te ngam na pese prophétie yaki akoma gouverneur d'intérêt pe akoma gouverneur à sa fruit pendant la prière nanga. OK et c'est un gars bien un homme qui a été béni avant biloko. Na moi pas bon célibataire. Azo bongisa na mona muta bengani mutu alia biso mbongo pendant des années na Congo. Mais zando wana mutu alia ka mbongo za mundelo ya refulé wana. Ya solo. Oh bombo ke de pana. Ah bon? Gouverneur il y a mo lo ka ba poussière nani mbongo ne kina na poche mundele wana ba refulé personne na grata. Ngobila elimate. Po mutu ana longa na mboko yake. Mais na moni pe bato la kangisi na stade na ba mourir. Omoni ba mourir pe fo ba kanisa bango bato ba auto banda libala sika ana sika tembo ne ba kangi stade bo ba kangi stade wana ba otia mo bazamba mo wana ba tie mo ba mai obwaka mo mabanga le temps ozo tia lito ozo bwaka mo mabanga tout ça soki pe simbi au pied biz kaka wana me ko boté place ne ba zempe ko taka wana te wana te o tie zeme okufi wana ko boya te ba tie matiti bilo tout
wana sikoyo mwa mulunge opete otamboli opete otamboli ongo bandalito ya sika opese rendez-vous wana mwa mikate ya pembeni wana bozolia mwa nguba obwaka mwa biloko na mwa lac so esimbi opesi biso suki wana ya litama epi mwa moke awa ti kuna baokanga oti bakamere kozala wana bisi ka autorisation na bisi esili. Merci beaucoup. On est à Cambia. Même na nani ope na gare centrale pe wana. Oui. Wana pe achepe moi place au ba concert. Wana pe zaka boka libanga moi bisme makambo misisi. So olingi makambo kene na 14e rue koto ba tie ba je abana na ovana bana na o piscine nyonso eza ba tie pe hotel wana hotel ya makasi. Oko ya ovana na yo na bana no koto pe bana ba osaka na mai ba o surveiller bango yo koto soko osala makambo na yo ovandi ole ba frite na yo osai makambo. Ok, merci beaucoup. Gouverneur de la ville de Gentiningo Bilambaka. Merci que tes amis. Tout côté na masono biso mokolo ya lelo prophète Denis Lessi. Oui. Prophète Denis. Maman Zelana na dédicacé FBT, agence wana sungenga makasi. Ya solo. Oui oui, agence FBT et Fikipo, yé afongoli sko na Turquie. Afongoli na Turquie. Azaki kana Kinshasa. Azaki na Balumbashi, Afrique du Sud, Kinshasa partout, mais sko afongoli na Turquie. Na Turquie, voilà. Donc ba pété nyonso ba nanyo ba pour ba team pétage ebimit. Team pétage ebimi. Ba maman nyonso monde entier ba simanga. Oh. Ba to pétage pe bazali ba misali bilo la. Siko ba maman nyonso ba pété na bango. Ba pété ba comme na niveau à break de break ba bisco to comme na break de break ba supporter ba gagne. Et pour la break de break mboka pétage na pétage na bakonzi na biso na bapaster na ba sportif ta petit ala vane na kwa omela mo lo na ya banolo banglais ba balandi abeda chupa sali rompe mais kasabeda sunde promoteur ya bilo tout ye ko le pétage ya na péter ya au niveau mwana tika sakana mbongo eleki mingi yango akomi na ko péter na âge wana ba 30 ans ozaso na bo za combien une trentaine d'années amwa mokete nenga zana tukazo sima tuko azika ba 2 milliards ba nini ya ba blague 2 milliards de dollars yango péter na ça côté bi meuble na biloko wana mama na agent so moni mama na ondimada ah bon moi siko yo talaka mutande ngwana osimba ba milliards siko péter tendeni ba supporter baganga tendeni baganga ba break de break voilà c'est comme ça. Merci beaucoup. On est là qui ambiance émission chez mokolo ya lelo bon tu appelles la simengo abi sori pas papa de Niesi kanga mtema kanga nzala kanga sentir prophète Denis. Oui maman. Tout est comme on a actualité zalaki awa maman Marimisamo azalaki na pas rythme sam azalaki na bana msusu abota mwana voilà abota mwana msusu junior na papa na pasteur Fantomas la ligne subilo wana voilà na tangi comme mwana place azalaka voilà bakosa inga la radio so bakosa été mais au moins vidéo to poto to ebisa ki biso pe déjà na émission to sala ki émission passée mais tu comment on est sur rythme ça alobi que non maman na yetan azalaki on vit atikalaki ko betele lisolo ya de commissions na simana mais c'est normal non aibita abetela qui était ayebi angote alors soki mwana wana vraiment azali asandeko na ye aya amona ye ba partager ba bien ya maman na bango. Alors papa Denis comme si yo mtu oyebi disons mwana wana ya mibale junior est-ce que okiko sala tous les moyens teke okutanisa bango na rythme sans pouvoir partager ba bien maman na bango. Bon naza intermédiaire moi je fais la volonté de Marie. Voilà. Soka kosa nga d'accord mais Marie a kosa ngate pour ça intime nga za parmi bato to partager ba souci. C'est normalement on a koyeba été parce que ça c'est compliqué. Maman la Bible maman ezali au mona Esther avanda na Bible na vimumbi mabala na roi ba ebate ka esclave. OK. Maman la Bible on ngo ndimate donc maman za na do compliqué. Moi na expliquer te. Le roi si Jean Cécile nga na pi adresse na si na pèse pardon ba la référence. Non, on répondre à rythme. Non, na ko remonter pour nga na osola na rythme na osola na mbali na ye na osola na bango. Donc oui. Ebimi sikote za kala loba ene kala.
asa loba moi kala ka ba période to loba na de lobaki tokoki ko s'éterniser na sujet te ba moi naza na to lobaki aza na Belgique na mboka toyebi topesi ba référence déjà topesi kombo bayebi ki na minute ba sa recherche. OK, d'accord. Et puis papa na yazali papa ngo azali bon donc ye moko pe ayebi mama zo sala mwana na zangité mais azandi a yebani na famille te lo monter mais mwana na aza papa supportaka ye très bien il a fait ce que c'est normal biloko mususu baloba ngote biloko mususu bayeba ngote tout ça mais moi je crois que na sala ki ngote pona ko blesser mutu na sala ngo pona honneur ya camarade nanga même bato mususu bakoyeba te parce que eza makambo mususu ezaka mystère bato mususu bayeba nyonso te yo kanti mala mutu na nango bato andako nanga bayebi yango ria famille nanga yebi nyonso te il y a des choses que moi j'ai mais bayebi te bato ebele bayebi de l'essence bayebi ki na deux chaînes na Canal Plus bayebi te maintenant na deux chaînes internationales et ça la succès na Congo na Afrique na monde ba chaîne nanga yo ça succès bandako nyonso balanda yango mais na koloba te mais bao bayebi de l'essence bayebi ke chaîne ya Canal Plus ça de l'essence o za amdeo de Nzondo TV bato bayebi yango te ba congolais pe bayebi te ebele bayebi te mais bato ba proche nanga penda bayebi bon yo yebi parce que vous avez parmi bateau bas proche donc voilà dans sens là mais bateau va éviter na autre air mon na oyo bateau ba za débat na autre la bien na chaîne ba bien mukolo chaîne na azaboye na autre là na seki donc c'est comme ça il y a des choses aussi qu'on a les gens ne connaissent pas. OK, famille à éviter tout le monde peut éviter les abongo vie est compliqué vie est compliqué. Merci beaucoup tozo ki manasima ngonga prophète Denesi tomoni mama tchala mwana asali vidéo je circuler dans les réseaux sociaux alobi que non alalaki aloti Luambo Makiadi aebisi atuni ndenge nini mboka ezoleka alobi que non mboka ezoleka mabe mboka bebi ba peuple alobi boye Luambo Makiadi aebisi ke asala chanson moko pona mboka alobi biloko akoloba na kati en tout cas botuna ite boke kotuna Luambo Makiadi eta ke yo oza serviteur de Dieu oyo otambolaka na crainte en Nzambe est-ce que relation eza entre ba vivant na ba mort bon aloti bandoze na ndote mutu na sako lota mais mort à cause en contact na mutu na bo moite d'abord c'est l'esprit des morts na maman Tialaman voilà na informé déjà bibliquement quand tu parles avec des morts c'est un péché et puis c'est non seulement un péché, c'est aussi un esprit de mort qui est déclaré dans ta vie. C'est-à-dire, il y a un esprit de mort. Parce que, bibliquement, Mouto a koufi à Rolobela Moutazan. C'est ça. Et puis, Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre. Il peut parler par des rêves, oui. Mais raisonner l'action déjà aux esprit de mort, esprit à destruction méchante. C'est-à-dire que, yo monde aux en diable a détruit. Ça, c'est l'interprétation biblique. D'abord, il y a qu'on en contact avec la mort. Et puis, l'homme a un exemple à bien été. Pour l'homme a ticate le moment pour n'amogate. À part un quoi limité, n'a pas bien privé, n'a pas poto partout. Aucun musicien de bon longoma, l'homme a tiré l'eau. Aucun musicien n'a laissé une histoire nationale. Parce que la voiture, on a bango, on a bassi, on a bango, et sili, on a pétage, c'est fini. Mais les restes, non. Alors, Moutou a sali rien. Aouya a un message nini. OK. Pour exemple, il y a un grand pétage, il y a un polémique dans les jeté. Vraiment. Prison ebele. Maman tela mwana bakanga ki moi nzembo bandaki wa. Peme bandaki. Pena mama beli. Pema bakise ko moya. Omoni batutunde bazalaka. Soki akomi na parquet, akomi na prison malade bandi. Na maladie bon me mama hôpital awa baza bien. Awa lotindo to abeli. Maman na conseiller. Maman pardon. Yemba na yo, yemba pona este, yemba pona injustice, yemba pona biloko oyo mindele nde ba onyo kola biso, yemba biloko oyo ba combattant, yemba ba biloko oyo ko yemba. Tout ça ba marche pona mboka
ba marche ezo telemela ba agresseur ya Congo. Voilà. Nous souffrons pas parce que le Congolais est mauvais, nous souffrons parce qu'on est riche. Richesse qu'on a ba dominer biso ango po bali ango. Tout ça, tout te ba Congolais ba telema ba prendre conscience en boka. Koya oye mano ma gouvernement te. Maman ozana ba kisi na stock. Maman na ngai. État de droit et puis si mutu penzela te asala n'importe quoi. OK. État de droit etindi ope oyemba place liberté ne suki moninga pe asuki. OK. Abandi. Donc soko moninga na lobaba na koma otanga ba koma ba fantomas ba nini ezali pona ko éviter ba problème. Mais na tiki na ngai. Na tiki wa kozemisa azemisa na yo akosala osala mais nzambe yemo asoccuper na yo. Ndekete nde asuka. Mama. Ndekete na suki. Ndekete ke la suki si. Oya tsaki zemi na muto ayayi na epo akende voyage na poto. Allez, atini moi c'est na poto ya komi mwasi wana abotise mapasa. Ata moko te papa 2. Ah, na lobananga te pardon na uti parquet. Mais là on a koyebisa yo que bosalo bolingi. Oya linga sala mabe asala. Oya nga sa bolamu asali. Nga na sukoli maboko. Obola poste Pilate. Na sina sakolaki, na sina lobaki. To se comporter bien biso basali. Ba yaya na baleki to yokana. Baleki pe balandisi mato sala nzambe ya solo. Totika masumu, totika kindumba, totika lotoko, totika makiona, totika mabi. Tout peut sa peuple exemple bien pour moki tambola faut bisto za lumière. Là où il y a les règles qu'on change. Ah na lobi boyo kinga. Message est passé. Alors, et là on a osenga na maman tsala mona. Maman, continue musique non ndongo yembaka. Continue musique. Soki lwa mabimela kio. Lwambo akufa. Lwambo kozonga sute asakufa. Kozo argument na sima lwambo te mama yembaka nzembo yo yemba so kasho yeli yo kende. So pe prison yeli yo kende. Ko tia lwambo abatute po awoya te. Ndelo na conseil. Atno to comment il ça procurer. Na lobi boye mama okendaka bazwaka yo. Omona ndengo lembaka batisi tout ça. Mama na lingako. Na ba boye bilo no nyonso na lela yo. Na sima no me na lingite ajo comme nango. OK, c'est trouvé na prison. Po pati beto a osakala te. Ba magistrat lelo basakala souté. Awa na lobi awa. O de se ba bena bi lobi pour répliquer nga mais na pesi au conseil. Merci beaucoup à eux qui conseillent nos prophètes d'Indis. Prophète d'Indis. Tout le monde les grands mots dans Kamba et pas à Papa Simon Kimbango. Tika yake ndo sambela. Ape bolo bakia wa satan. Tika yake ne pe. Azongi lelo. Na ebi na ngame na avant que ne to solo la ine problème ya nani batutu ba kene kamba Sophie denika di maken kamba edingwa ke kamba batutu ba ke président pe akenda batutu ba kenda pe yako kendete botika grand mopa ba kamba makambo eleki e trop na mutu bitumbeleki ake ko senga conseil na sage ake ko luka nzambe c'est un problème te tito bolo ba dele ça osale lokote lelo ba musicien boko momona ba kena ba prière edingo yo ya kena prière na yebisa ke dingo ko bongwana ata yepa na ngate ata bongani ya lukuta mais au moins sali un pas. Est-ce que dingo ya bongama pe na so abongama ya solo te mais sali un pas. C'est déjà un pas. Akenda pas pasteur mo awa atika baba atika biloko nyonso mais eyeko arriver edingo no ba pesa ka mbongo. Mais ce quoi ke susuka ba na yebisa bato edingo pe nkama na photo zo moins 2-3 ans lisusu. Pourtant on pia ke obeta ye a oloba eloko ni akenda osala kuna. Omona natiki ye kaka bo mpeza nga raison un jour. Yo to ça. Bo mpeza nga raison oya o ba benga giye pour sa publicité. Oui pondo yebi. Donc na yebi ya dit na ndimi convention n'était mais au moins installé un paquet déjà là qui manque. Amélie quand même Maïwana, Lali quand même Aleli na Kamba. Soki aleli a solo gloire à Dieu. Ce pas leli c'est le manimo dia gloire à Dieu. Mais nga na yebi ke dingo aleli na pour na masumu te mais au moins installé un pas. Alors botika kofi pa kende. Kofinda confesser papa. Di kambote ape mutu. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour confesser, il y a un temps pour plaider. Mutu nyonso ana esika ya ko dégager biloko na ye. OK. Ayebi puissance o ya ke ko luka na nkamba. Na niveau a kofi a on église de réveil te po église de réveil de sevaye. Yango pe na nina tout. Awela ta mutuka ba danseuse na ye ba tunaye ba passer ba récupérer donc kofi pe na kanda.
Ozo mona église de rêve. Ngande mutunaye. Mais moi c'est confié pour toi pire ba master toi la biloko ebele. Na préféré ya ça là à côté mususu. Donc à quelque ça la biloko na kama botikaye aza libre maintenant il peut dégager tout. Et puis na ça bino soki ba to ebele ba changer en 2022 5 musiciens moi à haut niveau ba ko kita. Ba ko ma 0 à bimsi 17 vies après un an. Vous comprenez? Na mon musicien moi awa a bimsi 10 et comme il a 250 vies après 7 mois. 250 vies. Alors, il y a un pamba. Ba oyo bazana bakisi botika bakisi. Ba oyo bazana masu ba biloko mabe botika zonga pepele samela yemba ndenge nzambe abengela ki la grâce. Voilà. OK. Merci beaucoup. Et puis mais grand mon pas a subi grand choc. Concert 34 000 vendus billets. Et raté. Ba remettre batana bambongo na bon. Ba tout musu ba boye ba ozelaka Kofi. Mais 34 000 billets étaient vendus. Kofi Aleli. Ado isusu bo même baki na parquet na tribunal tala ba congolais baki na ba drapeau liso violet. Ça a choqué. Moi ça j'ai pas aimé. Ba congolais ba yamba ki écoute. Non ba yambi était kuna na poto. Ah ouais voilà. Na poto ba bengi violet. Non c'était méchant, c'est méchant. C'était pas bon. Même si c'est qui bierre, même si c'est Moutou, tout le monde a droit à la repentance, tout le monde a droit à un pardon. Prophète babi violet abada kangila ba azaye mon côté na ba passer pe ba sala rango na ba passer ba sala rango ba mikonzi ba sala ba protocole à bureau nani afsale ko na bien nani atomola musapi abeta libanga na kofika asale ko boté na ba passer na ministère chrétien na ministère profane na ba pasteur pe oh na ba prophète na lobia wana oloba nani asumukate ah maman tout ça bato mukili toi man on a commis des erreurs bonga na musantu na commettre peu d'erreurs. Ah bon? Si Kofi peut commettre une erreur, c'est vrai, à ça libérer. Mais il y a beaucoup d'erreurs dans le public congolais. Ah mutalibo sote zo libanga bamba et totala zo libanga na ekoma. Tout le monde va mitakala wate. Ah ebele. Na ya ba musicien na ba pasteur. Tout monde. Mais le problème c'est la repentance. Tala mutu lokola héritier ayema nzembo désolé pour asenga ba maman pardon. Oya yo, osenga ah beaucoup, hein. Kofi, courage. Tu es parti. Je ne sais pas ce qu'il est parti faire là-bas, mais au moins, si c'est la repentance sincère, gloire à Dieu. Si tu as besoin de la prière, gloire à Dieu. Moi, je suis ton ami, je te soutiens. Je suis aussi ton pasteur. Moi, je suis avec toi. Je t'aime comme tu es, tel que tu es. Mais au moins, tu as fait un pas. Merci beaucoup, prophète Denis Lessi. Tout le monde a pasteur Moïse Mbiye. Le 19 février 2022, à Kouzalana, aux Zim de Paris. Est-ce que vous accepter? À Lyon. À Lyon, hein? Ok. Vous accepter avec. Aza pasteur. Nous avons salé le miracle. Nous avons salé grâce. Vous combattre Aza serviteur de Dieu. Aza na rancune na bangote, il fait bien son travail. Ce baboy, nous avons l'ingité. Ce qui nous avons l'ingé au bêta. Tout le monde sous prophète John Gefa a lobbyé le 20 février 2022 à Kouzalana Arina. Problème est Aza capable. Anabatu. Gefa. Anabatu. Oh. Donc il y a lobby. Na okende. Yo kekuna. Ketene. Amona ngata. Katala. Oui. Ce qui a sali yango ya solo ngana okende. Ah bientôt. Mais maman, ce que tout le monde rêve, pourquoi il n'a pas le droit de rêver? Ngepa na bato balandaka pe na poto ya asa pe ba 30 000 vies banini arena na soko za 30 000 vies etondi okangi lupango kote mususu ya vide okangi le bomi mwinda ndamo ezali otikali wana toke to betele maboko c'est comme ça il y a un problème côté monsieur Senini hein côté monsieur Senini non ceux qui asala ba 22 000 ba 30 40 000 vies ceux qui bato na ba ye na arena so vide ali ba bomi mwinda kote ana le reste wana 40 000 zeba te bele arrivé tes poignes nga batu lokola batu nyonso wana bazosa barena boya sala tes poignes ya prophète il peut revoir un jour pour évoquer ça na revakate moi quand je dis quelque chose je le fais OK nga na te na basala minene na sala ba 40 000 places na poto nga na sala dia biloko wana ba laisser nga tondi sa ba laisser nga na muta blague te nga na sala mais yé lokola le bien au sala moi je l'encourage moi j'aime des gens qui rêvent de grandes choses hein. Si pas au ganga et puis bah break des break. Break des break. Ah. Oui, break des break.
break de break. Na fongola ngona mikolozo. Ah, prophète. Break de break. Toko de longue na pétage. Toko na break de break. Break de break. Parce que va supporter balobi. Ba break de break balobi. Break wana za makambo. C'est ma kamni prophète. Oh tika mama ko lukate na fongola ni. Fongola ngona. Émission mobimba. Ba boye na biso no ba yo. Émission mobimba. Disons to lo baké eza na émission moto ça no expliquer biso kaka break de break. Na pétage. On a pétage. Et puis bah doit péter. Tant on a expliqué break de break, ça sera du grand pétage. Oyebi ke ezalaka inika break de break na pétage. Oui. Pour break de break eza makambe belé na katima. OK. Moi si pe break on appelle moi si break on appelle mbongo break pe za code mutsusu. Ah bon? Break de break pe koza la mutu ntena yo fongola pamba tika. Ba break de break bagangi. Ba supporter ba tie. Break de break. Merci beaucoup. Prophète de Lilesi. Prophète Denise. Ça no ki mama bale ba bongisa nge longi ba sala na mwa manzaka mwa mwete ne longi. Ça moi bien. Ba puzo finga nga petro. Botika ngai. Message prophétique ni opesa na ba mission oyo ba concerne bango ezanili. Ora ya fali esali mpe makambo ebele. OK. Ba chiffre oyo ba ponai ba date et déstabiliser bango. OK. Parce qu'il y avait des chiffres sataniques à l'intérieur et l'accès à présence et échec. Okay. Il ne faut pas tout n'absorber ba conseil. Quels sont les chiffres qu'il faut utiliser dans Katia Bananiwana? Parce que le monde du ténèbre, c'est lui qui gère le monde. Dieu jugera le monde, mais le Satan qui est descendu sur la terre. Dans minute ils font un autre vent de vapeur pour renverser Baora Oyo. Fallait azanango, mais pour un premier temps, Bamusu Bazoya, net ba héritier, Bazoya, Bafere, Bazana, lui, moi, Makasi Bazoya. Ce qui va bêta, va concernant Nyos, Ora ya fallait l'ingekita. Mais le col a tikali moko. Ora na ezo sala Makasi. Moutoua n'aura Makasi sur Vanaye. Pour au matanora, il faut utiliser méthodologie à 007. Ok. Na Ipsakaye. Pour attaquer Moutoua n'aura-t-il. Au moment de Nasiko, so Mouta finginga, yemta au pèdre. Mais muta ko appuyer nga azu parti ora muta ko finga nga benemi bato nyos balinga ba komi contre ça dit ba benga ngo ora ezali force moko de l'esprit spirituel o ezala muta na une période soko bandi ko casser ora ezomata amelio nde na ipsa ba tout même podium ba pasteur bi kota te même podium ya ba musicien nani abeda sura yaki wanat mais ba bwaka yana se concert ya suka na kota te bien que tu produisé en papa. Donc, ils ont dit pour y aura il fallait pas n'aura. Mais tant qu'il fallait avoir bêta déjà aura na ce que je dis en plaire. Yo y n'aura na yo. Ce que y a yo ils ont assez amélioré. C'est fini. OK. Yango monument il était kana kenda ki n'aura ya mutu. Pas ta babwa qui a quelle prison. Il a fait quoi? Il a fait muta kenda ko soutenir mutu. Mais à ceux qui na prison. Donc c'est pour vous montrer que Biloko a n'a pas expliqué tout qu'est-ce que les chiffres, les auras, de tout ça n'a pas expliqué Biloko on va panneau de la révélation na c'est na bandi diabala nanga na Facebook nanga page Facebook nanga bozoa ce qu'on appelle le panneau de la révélation boye ba qu'est-ce que signifie chiffre 1 2 3 qu'est-ce que signifie la somme des chiffres boye ba 8 ba 4 qu'est-ce que signifie maï qu'est-ce que signifie nzete qu'est-ce que signifie or qu'est-ce que signifie bibliquement. Il y a combien d'étoiles? Étoiles, comme on a en il y a 7 étoiles, il y a 7 étoiles plus l'étoile de pouvoir. Où est orange? On a expliqué, tout ça, c'est quoi? Et puis, si au monde, on a une étoile rouge, quel est le comportement qu'il doit afficher? Voici le roi est né. On a regardé à partir de l'étoile, qu'on peut comprendre. Et puis, il y a quelle sorte d'étoile? Couleur ni. Et la couleur de septe, on a fongola, bino bilokana, de bilokana tangela. Et na yekola angélologie, on a expliqué ange. Prophète, autant dans la droit et puis dans la chiffrologie, c'est-à-dire dans la doctorat sur le panneau de la révélation, c'est-à-dire sur le mysticisme et les choses floues du monde. La chiffrologie, l'angélologie, le secte, donc on a eu bien tout 1000, tout 662. Un Américain, il a engagé dans FBI, malheureusement, dans la nation. Si on a eu aux États-Unis, on a commis au travail dans la FBI. Pour te faire une orientation dans la police, orientation, et là, bungi boye, na go repérer en ce que zali, mutakimi, to go repérer mutuana ce qui. Ah bon? Donc voilà, c'est ça. Et puis dans don et puis dans le ministère. Donc j'ai 3 éléments qui peuvent m'amener trop loin pour l'explication prophétique.
parce que nakopesa date de naissance na yo date oyo botami nango na année na mois nakoexplike vie na mobimba nga na temps kutu nasakolo te à partir ya date de naissance na jour yo botami na butu to na moi nakoinstalle yo vie mobimba mpe na yebi so qui tu es na temps kutu komona yo te kana date wana na explique yo qui tu es pourquoi tu es comme ça tala ce qui va t'arriver dans la vie tala botala. Ah bon? Ouais. Nde lo wana na bandi mikolo. Tokokota na mozinde wana na émission ekoyeba la sima. So boyo pesa nga date de naissance na faka ko tsiko. Le 7 octobre. O pesa nga na né. Ponda mo boye simba te, il faut mobima. Ya solo. Oui, il faut pesa nga date de naissance, jour, date, mois, année. La personne date ya ndeko moko. Ah, te. Ba disons ba dami ba azande na ba ajo simba te. Bon pesa ta ya mutu mususu. OK. Pesa nga big stylo, ba ilanga stylo so za mutu mana stylo pesa nga. OK. Disons un matin na sac dans stylo za. Oui, ba pesa nga na peso prophétie direct en live. Le 23 octobre. To bandi na 2 3 ça fait 5. Le 23 octobre. Octobre est en mois ni. 10e mois. Bon, donc 10, soit 10 plus 10 plus 5, ça fait déjà 15. OK. Voilà. Année 93. 15 plus 9, et ça dit combien? 24. Plus 3. 97. 94. Non. Pardon, 93. OK. Tout le monde là. Le 23 octobre. Le 23 octobre. Octobre, c'est à combien? 10e mois. 10e mois. Année 1993. 1993. Voilà. OK. 2 plus 5. 7. 2 plus 3. 5. 5. Plus 10. 15. 15, pardon. 15 plus 19. Ça fait 20... 30. 34. 15 plus 10, 15 34, plus, voilà. Voilà, 34. OK. 34 plus 93. 7. Oui. 12, 13. 137. 137. 137. 1 plus 3. 4. Plus 7. 11. 11, c'est un mauvais chiffre. 11 des alliés, 2 fois divinité, mais quand on calcule 1 plus 1, ça fait 2. C'est-à-dire, Mouto vit ne m'a vivre dans la confusion. Mais, on a bon zambé, mais on vivre dans la épreuve, la confusion, parce que 2, il faut Mouto dominer 2. Parce que Esaïe et Jacob, Moutazor, il n'est pas Molezaka Jacob. Okay. Donc, c'est comme des jumelles. 2 est un chiffre satanique, 4 est un chiffre à Satan, 6 est un chiffre à Satan, 8 est un chiffre à Satan. Donc, 2 est un Bonzambé, 1 c'est Dieu, 1 c'est Dieu. Mais quand tu additionnes 1 plus 1, tu as 2. Le chiffre final, c'est 2. Et 2, c'est-à-dire, à tous les sambela ndeni, ba problème et ba dolano vie mon bimba. Il faut se battre. Le date le 23 10 1993. La petite prophétie nango est à 11. Chiffre à souka est à 11. 1 plus 1, 2. 2 nesko est à caché na date de naissance. Alors, ce que 2 wana ce que ils allaient confusion. Tout le temps, au monde a la présence satanique. À tous les qui toquent, à tous les au monde a la souka et le feu et l'élisa. Mais il faut avoir le courage à Kouloukanzame pour y aller au bando progresser dans la prière, au bando progresser dans la foi, au bando progresser dans la... Pour ceux qui, un wana zana katino, c'est la divinité. On a 2 fois divinité. Donc, à partir de la prière, à partir de Koulouka, à partir de demander yosko vous vivre. Sans la prière, tu es mort. Sans la prière, tu ne réussiras jamais. Forcing à mon qu'il peut sauter. Voilà la date. Merci beaucoup. La prophétie, on a un mouton, on a une date. C'est ça. Donc, on a un théo, maman, on a un problème. À partir de la date, on a une date. Si vous avez une date de naissance, on a une identité. Complet. On a un problème, comment tu vas t'en sortir? Oh, papa, le prophète Denis a si la commune va péter. Jamais. Jamais. Les alliés, dans le bélo, pe mouton, on a tout ni vine les amons. Que nous, tout n'a pas ces amons. Merci beaucoup, prophète Denis Lessi, to le bon rôle, monsieur Boyam. Prophète Tomoni, je dis de circuler dans les réseaux sociaux, héritier ou attenable, de soutenir concert, il y a héritier. Na soutenir qualité. Na soutenir vérité. Les lois, ils attendent pas héritier. Bon, le bain n'a pas mutu moko non. Fallait appétit nanga, à moi nanga yandaku. Do et un témoin nanga Joas. Il faut qu'à d'office la soutenir. Il n'y a pas de bon côté. Nana fallait tout coûter rare.
Ah bon. Na ba poto to kutanaka na ba mais rare poto occupé et pas occupé. To benganaka quand il y a occasion et puis voilà. Je ne le soutiens pas pour intérêt d'argent, je le soutenais parce qu'il fait bien son travail, c'est mon petit et Dieu l'a élevé. Et je continue à le soutenir jusqu'à ma mort. Donc héritier ce est comité en 2022 ça tant na pendant ko exploser ma casse 2022 23 24 a ko exploser ma casse. Alors, il y a ça reconnaissant parce que Ayaka a fait sa dîme naé. Héritier. Oui, héritier outil qui vous aille Robert conseil la présidence avant zong abenga papa Yaka na fait sa dîme nang. Nanzela penda fukami na prier pour naé to côté na lupango na sakoli pour naé. Après c'est prophétie en 2022. A andimi a pas molinga et puis nzambe a delilesi. A osalabi papa na liba conseil nzoto ile minga iba conseil eleki. Na bina no mone lokote. Et puis le kola komisa ki komo na ba conseil à pototé. Aura naé etikali intact. Donc bientôt là, il va faire tabac dans le monde entier. Héritier. Oui. Suffit de faire, suffit de petit nani. Non. Oh ya mutsusu ana ya kivu ana nani. Inos. Inos ouais. Mais condition nazo pesa bango nyoso. Qui cité, magité, science okité. Sinon ils seront dans la liste des gens qui vont se finir en 2022. Parce que le 1er janvier 2022 jusqu'à 2024, c'est Dieu qui va faire régresser tous les gens qui sont dans le fétichisme et dans la magie noire et blanche. Ato yembi boyelo côté succès. Et nous avons pas aussi que ça un ancien succès. Mutu moya asala succès kala. Nous avons besoin que c'est un succès à makasi. Et na suka ko suka na nzambe. Bako luka nzambe okomone loko na webso. Na yebisa ebino ngo déjà. Héritier ayebsinga papa bondela pona nga force na ngeza nzambe. Voilà. Afinga falite, a contredisaka falite, a loba makambo batute. Un garçon très respectueux, a kenana papa nae, a reconnaître Wera a PC makambo, c'est bon. Donc c'est un garçon très modèle. Alors si on vivre dans ce siècle, au lieu de jalouser moninga, encadrer ceux qui réussissent et Dieu va te faire réussir. Donc héritier c'est le futur aura du Congo. Héritier futur. Futur aura du Congo. C'est-à-dire, bah règne a fallu les sale mawana, y est azomata. Ah bon? Et a préféré azomata. Et puis innocent pe azomata. Bébé boutou pe aoya. Fali, il y a innocent, ferré. Héritier. Ferré. Héritier. Héritier. Ferré. Innocent. Bébé boutou. Bébé boutou. Et les restes wana ba omata. Mais ba o ba ozana kisi ba tomber na piège. OK. Ba ou mata pendate après ba katani quelque part. Ba ba dans la kisi ni ba dans la kisi te ba se référer par nkolo ba exploser. Merci beaucoup prophète. Oui baka ba sero zalaka na prison. Oui. Ezana musala nzambe moko pasteur moko le bigger azalaki non na prison te. Ayaki pe retourner na prison te mais à côté na conscience na yo. Na kati ya prison ezana message moko nzamba pesaka yo. Tant ko bima au salon mais ozo salela ngoti. Aloba, un prophète doit parler. Aza pasteur, aza prophète le roi. Un pasteur doit parler. Alors bien ako kota na conscience ngate parce que un prophète n'est ngana boy. So yo bosani rêve na olongola ngope na webso. Omande na boy. Nabucodonosor a bossé ndoto. Daniel a expliqué ndoto ana et puis a interprété. Un vrai serviteur de Dieu, quand il a quelque chose de quelqu'un, il peut repérer ça, il rappelle à la personne. Ça c'est demander trop à un grand homme de Dieu comme moi. Yo yebi combien de messages nous avons appelé 50 ans dans la prison? 15 mois de prison. Yo yebi combien de temps biloko nzamba lobelanga? Ce sont des milliers. Tout ce que Dieu me parle, je l'exécute. Donc alobi sala oyo nzamba esa ko na prison abinya so c'est distraction. Nana distraction te yé passer en na distraction parce que moi je fais la volonté de Dieu. Soki mutalanda une prédication à dimanche, j'ai dit je suis dans la période de dissuasion. Dissuasion c'est quoi? David akoma liboma nanda ko mo bomela liboma te. Ba yebi mangmo ya osati. Au moins dimension na ngwa. Soko za mutu to beta poto. Bakeba ya okoma kwa maman alobaki soki nani akufi ngana tiki nzambe. Akeba. Na début ya ba ministère ta ba 300 ministère ba koma na ba excès de table. To benga on ba excès de table. À mon avis mamutu ya zo lo banzambe a olobele non. Le diable aussi parle. La femme l'avait dit à Paul, il est serviteur de Dieu, mais Mamalobé est exact, mais Azara Python. Voilà. Donc moi je ne crois pas à une prophétie qui n'est pas exacte.
Denis s'il ne fait pas la volonté de Dieu, je fais quoi? Comment Dieu me bénit? Parce que ce que je fais maintenant, c'est Dieu qui me bénit. L'église est là, tout est là. Révélation n'a pas été. Donc, Dieu, par contre, il m'avait dit d'abandonner la politique. Je ne fais pas la politique. Je suis prophète des nations. Maman, ce qui est là, comme ministre, il est là en coma. Les gens sont là, ils sont là, ils sont là, président assemblée. Ils sont là. Ne t'en fais pas le petit nombre là, pourquoi tu parles commenter dans mes émissions? Maman, tu la vérité. Vrai, hein, réalisateur. Ou vrai, ou linga mutua la té. Oh, non, tous les gens qui me regardent eux-mêmes. Mais moi, à manifester. Exact. Break de break. Ah. Bah si porter bon gars de la bangouep. Atigangai. Namuna pesa telinga bana ko. Mutaba na pota pété a udi musaba logole musala bana ko delilis. Pétage, je moka seki. Break de break. Ah, attendez dans ce cas. Merci beaucoup. Je vais passer là pour la bouteille. Non, attends, comment ça c'est comme on est au manqué ma belle. N'a manqué non. C'est un serviteur de Dieu. Tu as bêté à côté. Papa, maman, hein. N'a ce qui m'a salé loko ya vrai dans dimaka. On m'a dit ba prophète à Congo na ba pasteur ba comment na imagination. OK. Ndeko mona Denise, maman yo yebanda tongo moninga na bimi pona que nous agali comme na zongia. Muto abima bibima makoza lokola ngata. Quoi yo te vois là. Maman, yo moni banda ba lukelanga mama basi ba ozwa ngate. Banda ba bandi ba zo lukelanga makambo ba ozwa ngate. Oui pourquoi? Parce que je suis un homme discipliné. OK. Bato mona Denise si oyo à TV, oyo à YouTube, mais bazo yeba Denise sur à ta profondeur. Au moins lelo na gagné FBT na gagné na parole té mais azala olandanga na ba campagne na zui le teta na parole té na zui abeda sur na prédication té na zui ba grand wana nyonso na prédication té mais lelo ba o église. Il y a plusieurs façons de gagner les âmes. OK. Babana ba belo té na vrai joueur na za Messi à Congo. Ça dit Messi sur coupe du monde va passer rezala na on même coupe chaque jour na zui 25 ballons d'or. Maman, la raison n'a pas puissant. Moi, j'étais devant le président de la République. Hein. Tout le monde était là. Le conseiller, le tout là. Bah, tout va directeur du cabinet, tout va vendu. J'ai pris le micro, j'ai parlé à cet homme-là, au président de la République. Silence dans la salle. Quand on a silence, on n'a jamais connu celui-là. Non. Ça dit que Dieu est avec moi. Muto amona kanza lelo mikolo nyonso soki nazui prophète na téléphone nzambe bi bongwana delesi bongwana zo kufa yo bongwana ba wa munu yoka la okufa kala te muso abi obela estomac muso obela bare de kolanga na zongisela ngo yombo ko nom de Jésus break de break ba supporter ba gangi pétage na pétage. Le sakaliwa ba ebite biso ta Dieu to ngaka pétage ngamuna okota na ndako mukonzi obetanga Denise sur pétage ngabi du pétage mama mukolo ana poto abenga Denise na linga oka pona pétage abina otindelo 4 costumes mikolo siko comme la maman Dieu pour qu'il te bénisse c'est pas seulement prêcher il y a plusieurs façons de prêcher. OK. Les gens là, ils ne connaissent pas Dieu. Je ne peux pas aller vers un musulman parler de Jésus pendant que un musulman, quand il m'aime, il va venir vers moi, il va m'approcher. Tu as la facilité de lui faire passer un message. Hier soir, il est là tomber à Lazare. Et pourtant, il y a pas de trabi, tout que de sexe, Lazare. Bon, il a voulu embarquer tout le monde là-bas à Verrier. À l'Élie, voilà, à remettre Batou dans le même diapason que lui. Que Jésus a dit, ouais, Batou, au monde, un prophète a raisonné très haut, je suis l'aigle. Là où moi je comprends, les gens ne comprennent pas. Maman, t'as là, occupé à monter. Il y a passé, on a continué comme ça, mais la même en lobby, ça le coûte. Pour moi, il y a une politique. Ah, la prison. Non, il m'a parlé beaucoup de choses. Dans ça, la politique, ça là, mon pétain, yo biso a to na pétage na break de break. Mobilisation qui le habite changa conseil na. Aboué. Aboué ate. So na ke pas président Félix, na bi foye na comme conseil na. Aboué.
Comment conseiller spirituel ya Félix? Nalobi bien. So, mais nana mutu moko maman na mona kabato mona ngoti. Je suis bon, moi na mi komisate mais je suis un grand prophète maman. Maman na sala ba affrontement ya ba konzi, ba affrontement ya ba président avant de singa peda boy monsieur donnez-moi ça. Na pesi yango pe kao. En fait, est-ce que et là mukozimo nini? Ibanda mboka po sakola pe kokisama. Président ya Brésil ngam na sakola. Na te na président, na te na parlement brésilien. Reine d'Angleterre ya manga défaut. Bozizé, ngam na sakola comme président na Centrafrique bala pe mona arche. Na sakola Sarkozy comme président. Oh maman bimage bizao abiloko to ezao. Na sakola beaucoup de plus de vingtaine de présidents en Europe, na poto et puis na sakola plus de ministres combien? Na bimisa ba na belé na mboko ba ministre ba PDG ba député. Ouaza seni on a kedo tuna vice-président tuna bienvenue de l'estade quoi. To vous dire on est bandundu non? Tant on a une retraite bandundu. Ya ki bandundu. Na si quand tu vas rentrer au Congo, tu vas devenir un grand. Il y a un comité. Qui n'est pas bienvenu là, tout naï, tout n'angobila, na sakole avant comme gouverneur à Maïndomi, n'habitude sera 2 fois gouverneur. Qui n'est tout naï, il est là, il n'est pas mort. Un jour, il m'a tout naï. Oh, c'est pas possible. Na teya na mboka nyonso, na teya na mboka barab, na teya na les 5 continents. Mamangane na bo na guta royauté. Biso to ba privilège ba président ba Fukami. Ovana na jikaka boye. Félix aye boye. Biso ba tout ya fara avec la ngana présidentielle. Nation. Président na na Congo te amonanga. Mon côté. À part que sabubu na zaité. Mais Mobutu na monaï. Na mona Mose. Na mona Jikaka. Na mona Félix. Teo awera no teo Félix awo kene nanu tango Félix awo sisa o awo ya wana pe na omona na ibite soki za nanyo soki za bato kabila soki za katumbio soki kozala fayulo soki kozala mama olive soki kozala na ibite na omona après 2023 nde na bando omona 2028 pour na 2023 déjà na bando omona président en 2028. Yes, au bando omona 2028 na 2023. Oui. Ce qui fait ça, l'équipe n'a au monde au futur. Ok. Merci beaucoup, prophète. Motuna we uti pa ya. Ah, yo peut aussi ça. Motuna uti pa mama bisina keke sidi na allégresse que les maman na perla balobi boy. Et façon oyo tolingaka prophète Denis Less, c'était un bon prédicateur. Bangamateur no makasi. Chaque dimanche na terre. Oui, chaque dimanche à la namateur. Alubi façon na lingaraye fallait on ne conduit pas un prophète. On ne conduit pas. Quand tu aimes quelqu'un, je vais donner seulement à 60% pour les prédications, 40% pour la nation. Okay. Je suis dans la nation. Je suis dans la nation. Ce que je fais, c'est un grand travail. Kolobana passer boy uto bota boy na to ebité na 2028 so yozala kabundio so yozala mbemba to ebité donc pour vous dire que ngai déjà ce que Monica Félix abimi na 2023 après l'élection yaka kotuna nga président futur na PSO. C'est que président il y a 2028 l'écran prophétique na l'écran prophétique 2023 en tout cas je vois Félix. Non. Sauf guerre, sauf coup d'état, sauf 2023 Félix. Oui. Bon 2028 na ebi mais na opesa na opesa ba comme ba 4 ou ba kozala la compétition moko ne na opesa après 2020 so ka Félix abimi na oye na peso comme mais azani déjà azali ami ebi ko tazali a ebité kayo muto yebi na nzambe na ba prophète ba moni na ba ndokipe ba yebi. Merci beaucoup prophète tout mona makiona moko beta kia makiona. Oui. Voilà. C'est mensonge. Ok. Faux miracle, fausse prophétie. Namona qui miracle mo sala qui comme sala. Disons au bimisi ba sous-vêtement na kata. Voilà biloko il y a même 4 ans, il y a même 2 ans, il y a même pas une année et demie. C'est-à-dire na lingaka na démontrer ba to belé que na nation. Yeso abimisa be kai na miso ya Paul. OK. Je peux transférer et l'or mo ke pa nganga na zongisao.
OK. Fille wana bota te banda bala 10 ans. Mbanda na yo azalaka avant ya bala ye. Azwa sous-vêtement na ye ake kotika ngo et pas maman moko boye. Ah OK. Na ba Congo. Nganga mobo. Na l'accès que sur place amène-moi le papa. Tango aye na bibo zwango ya yo moko fongola fongoli na prier na bibo na obenda sous-vêtement na otala so ezayo. Na bendi yango ya biya ye. Lelo aboti. Bakangaki mabote komi esili na sala ngo chaque jour. Merci beaucoup. Ya makionate. Bon, nako utiliser pilipili, nako utiliser n'importe quel fruit. Quand des ata manga, nako utiliser moi. Quand des nabo, nako utiliser na sali au transfert et l'eau mob. C'est pas la magie, c'est la biblique. Mais nako sala ngo répétition té. C'est le surnaturel. Je peux pas. Tout le monde qui président na tombe ya Yesu. Ah maman. Maman eloko na lalité. Na lalité maman. Namoni bana Congo ba komi président lokolo zo n'est pas Jésus. Tourner la biso de l'île si o ya tika ki a komi na pétage. Oh. Et puis matole komi makasi na bandal. Et lokolo bana Congo ba sengi na président ya ngwana ka ngai na komi na pétage. Oh. Ah break de break. Ah. Ma bé koti. Bah évitez peut-être break de break. Break de break. Ah ma bé koti. Faut souki sawan. Donc président de la République de la Kenya de Basengi ba Congolais que nengezo que na tombe ya Jésus des prières au sala. Prière à liboso. De nile si à côté na yebisaye de laisse à comme na pétage. Oya tika kiawa. Nenge ya tika de laisse à comme na pétage. Deuxième ma bandal ma toleleki et matinivo. Est-ce que vraiment bana Congo boko sanga biloko boy? Jamais. Président paye na 5 ambulances. En tout cas, les Israéliens vont s'en aller. Bino vraiment, vous êtes le président la bisoté. Vous payez 5 ambulances. Ah, les camotés dont baboy a ngoté na reproché que ma liberté à Kanda ton limi en haut. Mais ils ont mouki les camotés. Mais du fait que le président est en Israël, c'est un bon débat, une belle bénédiction pour le Congo. Parce qu'ils ont ces relations en Zambie. En tout cas, coup de chapeau, Fatih. Merci beaucoup, na Mama Tina. On a visité comédien Nabiso, Yann Dimon aussi, à celle qui m'a donné Kokuna, et celle qui vraiment qui te remarquasi, et tant que femme légitime, il y a prophète Denis Lessi. Et celle qui ont dit. Ozo il est légitime en Onani. Oh maman, femme légitime, il est légitime et tout ça. Non, bah, il doit débarrasser. Mais en tout cas, on a félicité. C'est une femme qui aime Dieu. Bon, à qui ça la don, il y a Makassi, et pas Yanani. C'est pas mon cœur, il y a don, il y a Makassi. Et puis, félicitations à eux. Nous avons vraiment bâti les billets. Bien que, battu billet peut-être, vous comprenez des remontées, mais elle est comme ça tout le temps. Nous avons pas molé. Merci beaucoup, prophète deuxième kilt. Pour ça, on a commenté Mingio, pour les d'autres bueno. Voilà. Donc, vraiment, la sagesse. Et on a festé parce que, à ça, actement bien, il faut quand même qu'on dise. Oui. Jassi, Mayassi, Forza Italia, Willy, et Fatou, RDC Bio, Veris Vwemba, Vero Kiri, bienvenue, Makanga. Na pesi mbote lisusu na wana toza mabanga ya makasi na pesi mbote nanga lisusu na Abedachour non Abedachour kutuna nte wana ezali paradis libanga ya paradis ouais donc na fournika livre mamo oni livre d'or babenga o livre de vie so kotiawa malamoko omoni Nzambe maman Denise Nyakero na pesi na machine ouais deuxième kit officiel livre prophète Denis Lessi oui éclat prophétique arche de Noé ce qu'on attend au combat aux alikolo ndena attend ba combo oui na ototanga maman Denise Nyakero la femme qui transforme les œufs en millions Abedachour Ange Gabriel docteur Jeff Leteta don de Dieu Ange Blanc na lingi ba ministre moko pena sepelana bango lokola ba Gilwano ba vice ministre Jean-Pierre Liaou Mutuloko la député Nabiso Peter Kazadi, Gauthier Mascotte, ministre CPA Tourisme, Lela Effort, Jimmy Boss Bela au King, Jam Rock, Maman Mariam, restaurant où mon pétage de Bimaïwan. Wana restaurant Libanda, prophète Dominique Condé à Liloba, Nzamba Pambolao, Tête Tendai,
na Maman Rachel Fouta, Maître Churambomba l'imbattable, Djonga D, le meilleur restaurant à Tababiloko tout, Nde Sika deuxième concert et Beta, mi connaît pas Redi Amis à Betaki. Kate Loaloa, Arthur Nzemene, FBT Paul Fikipo, le meilleur agence de transfert. Azashko na Turquie, Nzamba Pambolo, l'agence au Fongoli, Diezola, Moutalombi, Irène Mokabila, moi c'est Pembe, Yaba Sagata, Germando Noble, Yeti, et Bomande, qui n'a pas na Kiki Sassou, moi en Abisso, le grand des grands. Moi on a commentaire président, ko, na les fort, na ndekona moi c'est Batamo la Tuba ma passe. Oui bien, Claudia Sassou. Ok. Et puis na pesimote na Valérie Mala, Al Noblesse et Dorcas Mokoko Belgique. Et puis Justin Panzou, mon ami personnel de Londres. Didier Dukou qui a allumé Bota, agence Bota. Kuna Olingi Obala, Aro Lukelope Mwasi. Olingi Okepoto, Lukeleo Visa. Olingi, oh, mais si vous avez moi, c'est mon préférence au Kokato, mon courage à Luka Mwasi. À quel Lukelo Mwasi? Au PC détail agence, bah, on m'a donné tant de photos. Et puis, OK, voyage, bah, bien nyon sur la chaîne, il y a bah, avion nyon sur Zakuna. Et puis, numéro naé 81 81 0 81 81 04 999 041 78 73 061 37. Bon, na pesi moi mama banga musupo émission za makasi ana inyongo na pesi mbote Fortune Menge, Maître Chabert, Justin Panzou Soussou, Odombo, Olivier Belezi, WL Valère sur Terminus, couple prophétique Vincent et Maman Magdala Mbemba Vision, Blaise Manzambi Kassarema, Papa Dizaros, et Frata Modru comme Bière Nanga, et puis Yamba Florine à Texas, et puis na Pesimbote na Chichi Chibidi, chauffeur Nanga, et na Pesimbote Jessica Blessing, et puis na Rifin Kota Petit Frère Pop Aziz. Na El Makande, où Azali grand réalisateur à Congo na Lela Effort. On a une caméra et puis ça l'émission et puis ma solo. Nzamba Pambole. Merci aussi na Bobeti Ngoma. Na Dorcas. Moi c'est Pembe. La femme qui change. Break de break. Oh. Ah. Ba supporter bagangi. Break de break. Awa desika to ici émission na biso ya mokolo lelo merci na confiance pe fidélité oyo bopesa biso dans le bar toujours bo s'abonner bo continuer bo s'abonaka et ça la biso vraiment bien ozana posa libanga na yo o s'abonner libango tindinga ka kombuna na ko boa ko chaque jour et chaque émission na ngai merci beaucoup na baibalingaka ngai pe baibalingaka émission na ngai ba obalanda émission na ngabutu lokola moi na pesa bino ba merci na bino kandi na bisa bino na émission nanga toujours bon Zambé ce qui est saison guité tokutani mikolo mizali ko ya bye et à la prochaine.